nga akufeli kaka mutu te nakufeli na kombo mo na pesa ka mutu voilà parce que même kombo na pululu nga mutu na pesa yango nakufeli kaka acteur te nakufeli na style moko na imposa na corps moko veut dire que il faut lataka boye faut pas kula makala boye faut salaka boye parce qu'à l'époque je ne voulais pas pululu kende ndemo na kiodo. ndeko na biso pululu asalaka moi déplacement mo na ba vie de loin ba pointe noire ba oyo soki bamboka ni bakendaka wana retour te ndeko na biso vie de loin zonga na maladie ya poison mais selon soupçon ebima pululu nde mutatela ya poison makambo wana vraiment einisa pululu na communauté congolaise eloko wana eswaka pululu lelo ndeko na biso pululu akufi na tension akufi na ba problème ebele. ndeko na biso pululu akufi brusquement toyebi ke kokufa bongo pe kozala ba raisonnement pe lekaki succès ya pululu ere yaki makasi c'est comme si pe déranger ki bino ka batu bimisa e biso moko pe totika ko pesa ka image na bandeko ke biso peda tokoma ko bomana biso pena tokoma pena ko lesa na ba poison biso pena oh question na nga yango yo artiste baza pe na ba famille bino kaka ba yaya pululu yango bolatisa ndeko na biso pululu image ke empoisonna vie de loin c'est là nazasi moko boyaka na pululu na pesa ka exemple mo ya ngai na bi pululu ngai na swana na ba producteur voilà parce que ba producteur ba komaki na ba nkomo boye bango baza uni mais biso ba artiste toza unité mutualité misunga yo moko misunga tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga déjà na sadere ne la sabre na ko ke na Turquie Suède nga na Suède mabe na sale fona comme la dina bella kaponga na sina sadere la pétrolière Grace Mandela voilà misunga ya Grace Mandela la pétrolière quoi donc ngai na sina sadere et ba lycée na matu baza pe kuna na kosenga bukende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba mission na ngai misunga ya Grace Mandela la pétrolière misunga ezali mutuelle na biso ya santé ngai moko na ba mission na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka misunga ya mama Grace Mandela bandeko misunga ezali kokatela mutulinga la te ezali mutuelle de santé oyo epesameli na batu nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin nzambe akamati molimo na ye misunga akosokipe na mort na corbillard ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta na misunga ta santé c'est ta vie. Après liwa pululu ndeko na biso vie de loi qui osa la réclamation que non ndeko na ye pululu bazalaka bien d'avance makambo ya poison bazalaka loba pululu atiela ye poison bakoselaka pululu langage wana koka loba ngo te ya pululu azopema nanu bon ken piana so bato bayebaka te kiodo abima liboso ya pululu voilà pululu abanaye ko imite kiodo mais na vitesse ya sai nde na pression na makambo tu nde to pap na bito même maman en tant que technocrate donc technique mbala moto leka leader makambo ebele c'est comme si bokomi oloba après liwa pululu pululu akufi bolingi bolatisa yango bato mosusu mais ntango video na bana bobela bolatisa yango pululu ntango pululu akufi bolingi bolatisa yango bato mosusu nga mutu na insera style ya pululu ke
jouaka makambo oyo batu baondima teke yo kosala ngo lobaka makambo oyo moyebi ke c'est impossible voilà mo boye pe no tomboki batu bamona maboko no eza kokuma mame papa ngai abeta basket donc il faut lobaka kaka babiloko mo be oyo ngana kada nungi aoya osomona donc lobaka bimisaka pe maloba yo polyvalent kotala boye po ko jouer ke polulu yango mais pour na ko former faut yo moko yeba makambo yango voilà faut yeba makambo yango Alda novembre tala cadre kitoko oyo esengeli yo se détendre na ba weekend oyo yango oyo chez Jongade batieli bino bilubu ya kitoko, c'est-à-dire awa ambiance ezali kolala ya malonga na ndenge ya deux fois te po bazali kotumba ntaba ya elengi makasi ngulu oyo kosepela nango pe poulet na ndenge ya deux fois te ndenge kaka bozali komona ezali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne eloko ya malili ekosala likambo na kati ya nzoto kasi chez Jongade ezali kofonga makaka chaque week-end, c'est-à-dire vendredi à partir ya 16h-5h, samedi à partir ya 12h-5h, pe dimanche de 12h à 3h du matin. Babosani binote tango oye chez Jongade okosepela parce que oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na musique ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto abanda kobeta pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepelisa bino na bakurumba ya kitoko pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na badanse ya elengi pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire mariage to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo plus 33 63 54 75 181 chez Jongade awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa c'est naturel soin. Voilà, merci beaucoup. Bana poto bande ko bolanda biso monde entier. Toza wa équipe ya Fimbu na Fimbu, toza na tindika vérifier kisombe. Alors lelo toyeto so la masolo ya matanga, boyebi ke matanga ezalaka na bakolo nango ezape na bapaya nango. Toyeto so la nanu premièrement na bakolo matanga bande ko na biso ba artiste comédien oyo ba fongola vraiment mutema po ndeko na biso Pululu azala reconnu monde entier. Toye pa président Saïsaï oyo lelo toko bomba te ye mutabimisi la biso Pululu yango na lobaki lelo to bengsa pakalowi ye pazali parmi ba pilier pena ya comédie kitambo tozana ndeko na biso Abubakar Liondo oyo asimbaka finance ye pe abandara musala ngo banzela mo kaka na bandeko na biso ba Pululu tosola mwa masolo ngo po na matanga bapaya bayaka na bango bapaya bakoloba mais bakolo matanga ezalaka bana ndako toye na ndako Pululu vraiment ndako ebota pena Pululu ndako yango yangoyo place président na Saïsa yafandaka otobenga kolo matanga. Alors toko banda parole na biso epande ko na biso fiso Saïsa leader bonjour. Bonjour ndeko Ken Piana. Boni santé. Santé za ya malamu te. Santé za ya malamu te parce que santé za ka physique te. Santé morale. Hein? Donc morale pese nga eza na santé na minute ko perdre déjà artiste
Pouloulou ils a passé. Ils a déjà passé. Donc passé on a déjà une santé za madame. Na profiter na banda na ba mes condoléances na ba public na biso moko pe na famille biologique. Mais vraiment donc voilà. Voilà. Alors président Saïsaï tout le monde est qui na yo acteur na yo bimisa Pouloulou auti ko tika biso mokili mombezo lobela matanga ana toyebi ke charge nango mingi eza na maboko na yo. Est-ce que ba organisation ngo bozui déjà tant ko sangana pona ko sola pona organisation matanga balobaka mwana soki azana libumu ya mama aza ya mama metango abimi na mokili akomi ya bato nyonso eza ndenge moko siko boni tokoko loba pona artiste akoko zala ya yo tango azana libumu na yo eza neti groupe metango abimi déjà na mokili akomi ya bato nyonso Pouloulou azaka ya saïté mais mukolo mwana ozalaka mukolo mwana mais Pouloulou akomaki déjà ya bato nyonso vraiment organisation matanga na ibandeli boeza na mpasi pona nga parce que na bongisi mutu moko boy oyo nde balobaka créons l'homme à notre image veut dire image na nga moko boy o na créaki lelo ekei parce que nde toza boy toza rapé moko na moi oto bengaka ba rando na biso ya ba groupe yo sala nini na monde ngo yo bimisa nani zomon lelo peut-être Pouloulou azaki parmi ba fierté na nga ya kolobaka nga na groupe na nga so pe na ba artiste na bimisa ndenge esobe akozala fier na ba oya ye ndenge pe na kozala fier na ba oya nga ndenge paka Louis akozala pe fier na batu na ye ndenge baninga mususu donc vraiment na kufeli ka mutu te na kufeli na kombo mo na pesa ka mutu voilà parce que même kombo na Pouloulou nga mutu na pesa yango na kufeli kaka acteur te na kufeli na style moko na imposa na corps moko veut dire que il faut la takaboye faut pas kula makala boye faut ça la boye parce qu'à l'époque je ne voulais pas Pouloulou kende ndemo na Kyodo parce que Kyodo ezalaki Pouloulou mais ya riche voilà moni bazalaka bana ba riche ngabite yo jouer ce Pouloulou mais moi na pauvre donc vraiment quelque chose que on a créé qui mais à travers mutu le lotang mutu wana accueilli ben fort wana no sope accueilli donc vraiment c'est pitié ils a passé matanga total ndenge ni nzamba usunga biso nzambe atika bana na été parce que ils ont eloko moko oyo bokoki ma charge na ngote isa liwa liwa vraiment ata soki mutango azalaki liboma soka kufi ata l'état azwa charge mutu ko tabota mi bako kangi na maternité tona bana musu lelo babeta ina na maternité po azanga mbongo ya kokundama mais lelo mutu soka kufi kombone ka kokundama nzamba salisa biso apesa biso makasi apesa biso pe makoki pour que makambango eleka malamu leader toza bana kitambo toyebi mwa ba histoire muke ndeko na biso Pouloulou kokola na ye toyebelaka ye en tant qu'artiste et musicien kokota na monde ya comédie ezaka ka yondo osantaka mwa talent moko boya ya comédie ezalaki na nzoto ou bien ye moko ayaki oluka musala comédie na maboko na en fait Pouloulou ayaki na groupe Saïsaï abandaka déjà ko jouer na groupe moko ya kitambo pe kaka mezaki groupe moko ya église abanda ko pese rôle moko mo ba théâtre ne tia ba évangéliste mais ya kitambo kaka bon pese ba rôle moko neti mwana mo ya riche mes parents na ya simba kisi abebisa ye ba biloko moko ya ndenge wana mais ça qui vraiment ba groupe moko te ke ebima alors tant ba Gino la ba eko longwa na groupe na ba Orly ba yeko kende voyage mo ba kendaki na ba kota ba boma ne ba Pouloulou siko ba ye aye asali pe test na ye na bi parce que na ki na besoin pena mutu mo be oya koki ko remplacer lenga Gino la voilà parce que Gino la c'est un acteur ba ba ye ba ki maintenant Gino la kei fallait na luka na remplacer Gino la na mutu mo pesa moi tout
nde na ye recruter Pululu sikoyo na ye otala siko tosala ndenge nini po epesa nde nga na ye esale sikoyo ke focha makala na elongi elamba po Pululu alata ya nzela nasi bato bayeba théâtre na nga Sorobondo la elamba na nga na banda kolata na théâtre na nga Sorobondo nde na pesi ye yango na bilata yango ekanga yo nazwi na ngai nasali lokola jomo tozalaka ne pede ya komona yaka pulupulu soko pulupulu so ngabi ate so to pesi komona ko ba bi jo wana pesa ka netuma ba démarche wana et pesa faux donc pululu de na pesi ye kombo wana pululu asala test na ye na tant na zo futela na avenue Équateur na Santos na futela na Équateur mais na Santos donc voilà après ba jino na pe place ba kendaki et au salara ndenge ezalaka ba comprendre que wala mouvement soto zongo tant ba zongi de ba écoute Pululu azaki déjà na mouvement de ce qu'on a comme betsa bango dio ya jino la na Pululu so ba tali ba théâtre loko ba bopikiliki on zaka tata lupango voilà na zaka tata lupango to zana ba tatuka lombo donc voilà de Pululu ayaki kokota groupe ça mais tant ayaka na kombo mo champagne ayaka na kombo champagne mais oh lobby vraiment la réalité Pululu alinga musique trop Pululu alinga musique trop pour azape un bon chanteur voilà Pululu ayemba rapena ne ti faire et ti faire ego la penda donc Pululu bana oyemba bon mais chance na ye sur yaki na théâtre voilà voilà alors côté la Fiston Saïsaï par rapport à âge oza vraiment mukolote koza la péage moko na ndeko na biso totika biso Pululu to botamina ane moko toza pena bana ya ane moko siko esala ndeni na âge na yo obimisi bato ebele boye yo to ebelo epa Kadiombo epa ndeko na biso Kadiombo obandaka théâtre nanu na ane nini chez Kadiombo longwaka pe na âge nini ngai déjà batato bapakaloyi oyo tosala na bango ba parcours mulai biso vraiment lelo to ana biso bana mike mais on a mona bato mususu azolo ba plus par rapport à âge na ye mais tam soupe par rapport à musala to ana biso après ba âge moko voilà ozomona et dépend kana mutu tangu oyo ya bandeli nga bandi théâtre na 1992 na 1992 nde V12 aye opesa pena idée que to sali groupe na biso moko kuna komona ngolo ningisa toki ndokota amimanga ezala kutu guerre mabe ye na mère na biso to sala to jouer pa ve bona place ilelo kibinda ya dudu et comment répéter na retrouvaille alors panga ba ve bona to répéter wana alors na banda célébrité nanga déjà na lupango wana c'est que na ba âge ba 10 ans na 10 ans wana te sikoyo en même temps na église pe to koma na ba groupe moko boye bagaza bagaza wana siko ba pakalo ba chrétien catholique croyant pratiquant nde to zaka na bango na église ba pichu peso que son âme repose en paix non il est vivant il est vivant ba ela biso sango mo lokuta donc to ala na président na biso c'est wana pichu peso koto ya loningisa to ala mama présidente na biso Félix Kisema alors déjà ba pakalo yo zo mona na à époque to jouer déjà ba lo quoi net ba encadreur voilà ba metteur en scène ba la sabino ba scène ba fait 12 wana ba nini y compris na ba jino là alors en 1997 ndé na entrée à Afdel président na biso Maska Dombo ayegoya mais on a déjà to sangani sikoyo et comme le wana to répétera na bagaza mais na paroisse ba V12 ba pakaloyi ba tutu sikoyo président Maska Dombo tangwaye akuti bana moko bazo répéter maintenant ko zo pe groupe haute abengisa biso na ba blanc jour ngona na jino la to ya répétition ti biso pe to ya na paroisse boye ba yisi biso ba oh mais bino bolongo déjà awa papa moko azwi bino boko mo répéter kuna pa ba blanc to bando mata makolo maison munto tuna to kutena veja makoso voilà côté ya salon franc koma wana nde veja makoso atokelzela moko to matiti to koti pa ba blanc
ba bisi présenter biso pe pas ka de motaba na o mi balé bango ba acte jour en pe abisi biso to mekamo elo to sala scène mo be to linga mwasi mais tu n'as pas qui koka mais aboyo tambola po mwasi wana a omona e ngasko na lo wana ti pire il na otchele ba deuxième mais après donc et ça peut bien mbala moto tika le pe kuna mais nga eloko lokolo nga pa ka dombo o ye moko abenga lokoso donc yemo bena loba o lokoso donc conviété to soka cop mo ngana pakaloyi ya dame di monekeni ve dame di monekeni na pese ba moto passe azali théâtre on a jibeto biso teke bana malamu ye boule a tchenga boule la présent na biso éternel na bien présent éternel parce que si je suis aujourd'hui ça il a contribué surtout du côté intellectualisme. Donc vraiment Johanna a collé ça biso mon côté maïe les bongo et la roi comédien mais on a zobaté. Dans l'éthique quoi. Voilà. Donc ça dit aux hommes n'importe quoi les côtés là on met utile lo. Peut-être on n'a pas la chance que Mouta Longo le na groupe na yo bengo président. Mais biso utile lo to bengo président. Na za ko to gêner tam chose bengo papa na biso kadium. Donc vous mettez bengo to président pour na to à l'aise. Voilà. Donc en tout cas, il y a des gens qui ont été. Il faut aller à la Moussaloye, et ça va se battre. Donc ce qui est au Tangate, au Santé, il y a des gens qui ont yo, Marambo, yo, Simbe, la personne Bilamba. Voilà. Voilà quoi. Et puis, il y a aussi la Ndenge. Et ça, là, tu ne pas de mettre du monnaie, n'en tata. Proposer à M. Pelara bien, oh, Koutounan, nous pétons, yoka du sol, on a un mouvement à Bisso. Voilà. Biso tobite wana ye azovanda lupango mona président zo futela pa na bango alors to bando ya na nzela tala ba to ke ne pe fa dame on tam suba makolo ba proposer biso Pelara bien so pe bondimi bo super avance voilà mais biso tobite to quand même na président to ta bana na ye to koki koboya kondimaka bo te photo ke tuna ye tozongiti tokutana président ngana et tobisi que président tozi cop moko boye pas damé di monekene ya biso to ke osa afuta bino combien to pesi montant habiban ndeza wana na boya te bino bosala mais condition soka lingi azwa bino ayande ko zo groupe mobimba aya ko zo groupe mobimba et puis bokano yebisa ye président na biso aboyi biso to sala soki azali na besoin azwa biso tala sko to beti sous makolo ti lolo la crevette banda kitambo awa oboka yebisa ka mutu ke président biso aboyi yebe abila biso pe premier te na déjà na bactère à danger awa voilà na déjà na bactère à danger awa bokende bobisa premier te moko na besoin na bino na uzwa bino kaka voilà to biminga na to bando ya makolo makolo to komi côté à levert nga kosier na bina nga mama leki na biso mo avanda nga na kitala ya bina nga toke nga baka na mbwa moko kuna asoka ka bapaya tina salika tout ya iba ça va ya bando kitana nguma nga na koti lolo la crevette mais na mona ka neti ya audio ngila ngai na ta na kena lolo la crevette na bimima campagne na pardon à l'evert na bimé longo likolo kotanda kwa kester na baluka boeti na bibi ambassade na bando kitali susu titi na leki ba sai titi na kiti na ye obima susu lolo la crevette na côté la Saint-Luc na bimi lolo la crevette na Cape sa dame di moneki na bimi ngai kutundeza boye iye wana kaka pakaloyi wana kaka mutu alingi kaka toki ndoko yebisa kaka président siko aboyi nga papa biso akufa ngai na futela ka minerval nga mona bandi okosa makambo ayokeli nga mabi bon ça va yo osala kasi mais pardon ko yebisa ka dombote mais eloko bino bo tourner et roleka na ba bande ba yebisa te mais amona ngo kaka voilà et c'est la rite et ça qui deux jours te ka de mona ba place na bon so ba kindanga na ba cour de grand so akuta na fait du dunga fora ozoki mbote na kuta na pesa mo ano tout ça qui na tournage pas de Médimonique félicitations au formé moi ba félicitations ba pesa langa pa na e da ba funda ngai kadombaya ta punition pesanga
Et comment avant de se faire, tu vois le oui. Il est logique. Non mon frère, yo kangana mute. Oh mais pourquoi yo lingi kaka yo loba? Na yebi bien ken na zana arrêter. Ce n'est pas moi, et c'est mon tout kande et boy ko démarrer. C'est bon, c'est bon. Yo, Mwana, le rôle de mon tout. Non papa, mais c'est mon tête, mais c'est boss. Oh mon tout kande. Le monde est boy ko. Boss, solution ici et Zouama na kati ya RDC. Compagnie bien existe. Compagnie qui existe. Bien existe compagnie. Vente et location de voitures de luxe. Pour vos mariages, collations, anniversaires, même bino vacanciers. Nos adresses, avenue de l'Équateur, numéro 10, 13. Référence, immeuble Cavalli Center, Kinshasa, Gombe. Contact, plus 243 99 99 95 131 09 97 622 045 081 33 34 662 089 63 42 807. Na compagnie qui existe, Boss Azui, camion de luxe. Accueilli, accueilli, accueilli. Dieu existe, c'est très amusant et c'est formidable. Mais lui, le Koso, Banda Lelo, na groupe Oyo, Punition Topesio, Obanosa no Musanios, mais Bossa Lambon. Parce que Abando me mangala makambu nyoso ya mbon, mais sauf que dans Zoate. Et puis, au Kaboulé, là, on a mis sous naï. Bon, après, on a eu décision, pardon, dans le Longwa. D'état, on a eu Longwa. Dans le Longwa, on a une idée pour que nous côté dans la groupe. Pour que ça la groupe. Dans le Longwa, qui a une idée, qui a une idée. Côté dans la groupe, Moussou, on a fait 12 aïe, Sanga, et pas besoin de faire on a fait 12. Voilà. Fait 12 aïe, Sanga, non. So créer groupe, on a roya, on a un bang, fait 12. DG. Mazande qu'on a fait. Oui, ouais, c'est mon frère. Bah, je suis là, la place, je vais parler. Et ça arrive maintenant pour l'attaquer, choquer, tina makina bango. Voilà. Après, si ok, tu mets intérêt na eka kena ni kango donc na ki papa sola. Mais papa sola salaire na la tango. Voilà. Mais lundi tango yo tikango. Ah. T'es tous ensemble. Tous ensemble dans Zambie. Asunga biso lelo na pena na besoin implicité to kota na ba détail makambo belé mais kota la tozana matanga to bela plus matanga voilà kota la age pe obanda makambo ngo na maele ozala nango to ebaka to kombinaka makambo ngo ndeni na makambo classe o se défendra pena très bien na timutatanga ba université. Bon omoni ngai yana batu mususu ba otanga théorie yana batu mususu ba otanga pratique. Mon Belge a même la biso système moro ba mabe ya éducation. Belge a la biso système y a ba bureaucrate. Or yé moro mundele kuna autant ça ba tout plus base la ba technocrate. Non pas ba autodidacte. Te ba technocrate ba to ba plus na terrain de ba technique ba to technique ba to terrain quoi. Parce que le on a poto so que yo kuta tout le monde a musala mo ya terrain. Voilà. Je veux dire, mututu azande na musa bureaucrate ba muke. Batu ba koza la misa tu pour la musala moko be oyo 1 million faut baza na terrain. Voilà. Nde loko ezozanga biso même na Congo A. Okende na bureau okuti 100 personnes pour la musala moko be na terrain batonga baka 3. Mais bon ça monde ni. Na bureau faut batu baza la muke, na terrain faut batu baza la ebele. Pour na kosa la voiture. Et koza la batu mi balé ba na étude. Batum 20 baza pour la sala porteur, sala monteur, sala boy. Mais biso siko belge même le système éducatif mo ya batu baza la belé na bureau, batu baza la muke na terrain. Oh kozala na bureau et c'est la classe moulai que kozala na terrain. Pour na ko tia peinture na poto, on a formation à 3 mois. Mais ana Congo mutako tangela ngo 6 ans. Voilà. Kuna ba formation zalaka moi ya mona na poto ko kutana na massa no mo boye ah kutu botanga ine mingi te me kutie na poto na 8 diplôme nini o 3 mois na ya peinture
oyo 4 mois na ngai ya électricité oyo po buto yeba likambo exacte que faut vendre c'est 6 ans voilà yango no moni batu ba otanga milai na Congo ti ozoka musala okoumela nango te mbala moko koti na âge ya repos or déjà ba bas âge déjà moto fa na terre donc ngai mayele langa za plus ya terre parce que ngana tangi mulaité ngana plus technocrate que bureaucrate voilà yango wana du fait que rosala mingi na terrain ozo comprendre pe magambala moko etenga mi yo moko ozongisa mbala moko mais so etenga million na kae ozu zéro mais so etenga million na terrain a monité ozongisa mbala moko yo moko ozomona maman na misu ke etenga maki donc vraiment nga juste chance wana ya ko banda avant pe ko comprendre mbala moko donc yango wana lelo ndengo lobi tobeta beaucoup plus ma solo matanga kota la chaleur o bimiselaka ndeko na biso pululu na tamuke o présenter pululu na ba pièce tout monde a vraiment chaleur moko donc impossible na habité ba stratégie o pululu abimela kana ezaka coaching na yo bieza pa o ya yaki nango na groupe pululu oyo ayaki nango na groupe ça na bisi yo ezaka ka koyeba ko jouer ndenge abandai ko sa misapi wana voilà mais makambu ebele vraiment d'ailleurs ton émission déjà déguisement na wana nyonso biso ba to changer kombo wana pululu nga moto na pesa ya polo wana yo moto pesa elamba wana ya nzela wana donc veut dire ngai moto na ba pena ke te et puis so otali bien mbala moko na ko créer na créer parce que batu so batu ba ibaraté kiodo abima liboso pululu voilà pululu abandai ko imiter kiodo mais na vitesse ya sai nde na pression na makambutu nde to pap na bito même maman na tant que technocrate donc technique mbala moto leka leader makambo ebele c'est comme si bokomi oloba après liwa pululu parce que biso to ebela kiodo aza photocopie mutu moko boye a imitaka pululu batutu basekaka partout lelo lobi vérité que non kiodo pululu nda imita kiodo na lobango lelo te na bana lobango lelo te parce que à l'époque déjà tant pour nous là ça la test pas nanga kiodo azaki déjà na groupe Sinac ba le carapé déjà tu vas bien kiodo mais sauf que Caleb alati saraye logique voilà je veux dire alati rapena chemise à bien ya propre moi n'envoie mais ce que pour nous pièce ni à liboso to sala j'ai oublié le titre mais azaki moi nanga mais ce qui a bimi aya un problème voilà oh ba kangi na libata batu oh de pululu aya na makambo donc ngamutu na insera style ya pululu ke jouer makambo oyo batu ba ondi mateke yo ko salango lobaka makambo yo mo yebi que c'est impossible voilà mon boye pe no tombo ki batu ba mona maboko no za ko gumba mame papa nganya beta basket donc il faut le baka ba biloko mo be oyo on ngana ka nungi a oya donc le baka bimisa ka pe maloba yo les valants kotala boye poko jouer que pululu ngwa mais pour na reformer faut yo moko yeba makambo ngo voilà faut yeba makambo ngo donc voilà na yebaki et puis na yebaki pululu pantanyo so pululu asalaki na groupe sai et loko moko te et pululu asala échoua pourquoi parce que ngai moko na yebaki pour acteur na ngai na yebaki image on a pesi et puis na yebi na plus o ngana nango plus o ya opesa quand Gino la yeli sous plus o Gino la donc makilana obimisa batu lelo sai obimisa batu ebele tozwina tisere na biso masiri kake sona mi repose en paix balelaye vraiment na Congo mobimba vraiment lelo tomoni pe pululu kokendo tika corps na mort ya pamba tomoni esali ba scandale ya blagité tomona bibembebele ba star to na mort wana tozela kutu bato tozela na 12h bato bayanan mais pululu kokendo tika bembe ya pamba alors leader makila wana ya kosala mutu makilana ya komisa mutu kombo ya munene ezaka étoile ozana ngo ou bien ozana moi eloko mo bosimbisaka bana po bakoma na grandeur bakoma kana ngana na makila te ya komisa mutu munene na sape na pouvoir wana te ozana pouvoir pesa mutu rôle nzambe nda pesa makambo nzambe nda komisa mutu munene biso to pesa ka rôle voilà rôle era batu mutu akosala pe nzembo à côté on pena studio 2 ans so yoki nzembo wana
necholela me isimbite jomo ajuka linzanza kakala ba yaki na kini ba beti manini anto omoni pebe ouf ekangi pe mokili devenir succès dans domaine en Zambie biso to tikali ka to pesa na ka rôle osala boy osala we mais succès wana power ya Zambie donc ngana ko pesa mutu succès te na ko pesa rôle ya bien ya sali esimbi nzamba che esengona kacha mitema kasi ana lobi ozana makila wana ya fula bato yo ndimi ba leader rebelle ba bimisi bana te est-ce qu'on limite que ba pesa ka pe bato ba rôle yo pesa peut-être les étoiles na yo peut-être oza canal moko boy peut-être ya bien ya ko on a dit que ça va ndé domaine en Zambie voilà succès ça domaine en Zambie na lingina se voiler fasté président boza ebele na yebi ke ba paralo ba sola ba Boubacar ba sola ndeko na biso pululu akufi brusquement toyebi ke kokufa bongo pe kozala ba raisonnement pe lekaki succès ya pululu ere yaki makasi c'est comme si peut déranger ki bino ka batu bimisa e omoni ngai nazali na ba talent moko oyo ata talent moko te e déranger ngai moi j'ai des talents na ko loba unique chacun de nous a ses particularités. Moi, je dis que moi, je me connais et j'ai des talents uniques. Oui, il faut. Et ça va, un artiste mi balé jusque-là dans le Congo. Oh, pendant que babeti 5 ans, 10 ans, mais tu vas passer un rosé le au salle. Et ça tombe sur le lot, 5 ans à Gibert. Moi, aujourd'hui, ça fera 5 ans que je suis à théâtre. Mais je suis toujours artiste et abatouana. Tant dans le théâtre, il y a tout ça la réelle la TV, tout ça pour les internet. Mais au moins, on a toujours humoriste pour continuer à jouer dans la salle, continuer à jouer dans la fête. Le 25 décembre, on a un spectacle. Jamais de bourse peut passer à théâtre chaque samedi, chaque lundi, chaque mois. Mais ça c'est comédien le roi Bissot. Et puis, on a préparé un film, Malembe. D'abord, talent et koki ko dérange. Au moins, biso, on a déjà Nzambe. Na kumi sakepo. Nzambe alongolanga déjà ba. Alongolanga ba wera na ba jibe. Asalanga pété. Michel succès mukena na Congo na. Chaka Congo. Asalanga pété ba Chaka Congo. Il n'y a le baquet. Nazali kolote naza pe na sete nzamba salanga de ajosa nyoka longo nzamba salanga yi balutumba que son âme repose en paix ata mula na nzela batu ba ndete mais soki na bibwa okuta batondi vejo sala roya pe na magasa kitambo akiti asombi kati na matina kaba ata jupe mbota mutute mais soki na mugila gila okuta zali yango na komisa nzambe leader batu ba yeba lisolo te oui loba ozoe ba jour moto ya kana pululu awa aseskiza to fanda pena na palin ngande na yaka nai to sola mwa makambo belé pululu aka lela keno aza vraiment délaissé banzonzingi babengisa ete aka lela kutu ba copie ba publicité obenda ka yo za papa na ye malgré oboya ka to tia caméra lobino mwana soki ayo senga papa ne pardon et ko sala bien te bato ya mokili bamona parce que pona bato na imagine na bango eza ke non pululu tindenga kufi wana kufi na ba problème na papa wa bimisa e oloba na bango ne. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que pululu lelo par exemple ngande nazali on dépend na cas de mbote. Bakoki kozwa charge na ngate ta que responsable yanga moko et puis na batu na nga o na bango na musala soki problème bazong sont pas cas de mbo non. Déjà tangu batu babimanga na bandako azobima po a andimike na koli na kiro sala yangai. Aujourd'hui pululu ne dépendait plus de il dépendait de personne. Il dépendait de personne. Pululu azaki déjà patron ya groupe nae. Azalaki na groupe c'est bien sûr, mais ça date, ça fait longtemps. Il a quitté le groupe. Ngaipe tant boyaka nae. Ezaki ngaipe na jouaka le sous-souté. Pour Pululu aza plus na théâtre. Ngai bo condamné ngandeni. Barba sanga pièce nini onga na sali kasina chaki yete. Publicité.
nasi boyebi ba norme na ba condition ezaka na publicité. Prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa balobaka ete prostate eutaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi, mais eza bongo te. Prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba, c'est-à-dire papa soki amoni déjà oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te, oza kosuba masuba eza kobima na denzela, oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te, eza osila te, mais masuba pe ezobima te, yeba ke no papa ozo développer déjà prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle. Donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite, donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate, quel que soit ozo kosuba masuba eza kokende su na vitesse te ata 1 mètre komaka lisusu te, oza kosuba posa kosuba ezosila te, yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Jebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien o s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate. Non tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle, prostate wana ebomaka, prostate wana ezali maladie moko mabe oyo eza kobika na produit naturel na cabinet docteur Hakim. Ngana ko sala publicité te par exemple ya awatoza et vimbisa basi ba bassin par exemple. Nazui artiste mo boye achaka bilamba, batu ba yebi ki achaka bilamba na tchai na publicité na batu ba eza lokuta. Yeto yebi ka chaka bilamba mais ndeni yozolo ba ke produit na muteko misake bongo. Omoni na koki ko zoate par exemple produit moko ya batu ya nini na pesa ngo image moko boye. Omoni donc côté wana en tout cas batu batika ka kozwaka ba charge ya baninga balatisa ngo baninga mutusu na tango problème. OK. Pululu azalaki na charge ya mutu moko te. Azalaki responsable de ye moko na talent na ye ndenge biso nyonso oto bimaka toke ne kobeta bakokoko ndenge loya kobima loyi ndenge azaboye azala na marché te etali ngai te ngai pe biso moko mpe tokemba awa mais eza te ke bato bakomisa ngo neti pululu akufi fo bolatisa namonaki yango awa te vu de loin a obela na maladie na ya secret. Non, ngali na poser question ana pe ya maramba maladie à vu de loin. Totaki poser question moko par rapport ya ndenge yona pululu mokilelo baboyoka na raté mais nga moko na misu na nga to yana pululu tina ndako to sola masolo ebele. Bino kaka ba yaya pululu ango bolatisa ndeko na biso pululu image ke empoisonna vu de loin. C'est là. Nazasi mukolo na pululu na pesaka ye exemple mo ya ngai na bi pululu ngai na swana na ba producteur voilà parce que ba producteur ba komaki na ba nkomo boye bango baza uni mais biso ba artiste toza unité divisé veut dire musala ya JC Songo so bo yokani na yete abeteli kaka major zolozolo ozwa na scène té. Alors bah yo le manqué producteur biso so ba producteur to zoyote mais biso ba artiste soki producteur a bebani na acteur mais azwane biso voilà pour biso to lobi ke bon ça va soki pe obeba na collègue na biso pe to sala te bango pe ba ozonga batu voilà omoni bolingo ezalaki plus pas bato ba okana ba sala biso mabe ke biso bato ba osala mabe voilà na ko poser question na ngana man. Oui, yango na ina na kota na mozindo. Ngai moko sa j'ai été victime ya biloko wana. Voilà. Après on na salaka. Na se sacrifiaka. Ngala se sacrifiaka. Na bisa na bitala. Na minute ko lukaso producteur te. Luka kaka o se sacrifier po yo ozonga na temps. Tala eloko ngana salaka tant ba producteur babi ba produit sous ça été. Na benga etiki mbukusu. Voilà. Ngamutu na komisa etiki mbukusu producteur. Etiki mbukusu master nanga. To benga naka fani nanga to solo laka na PC bambota sika zali contrôle technique toujours abito sa ndeni ngabi bon yo tindela nga recto tindela nga eloko mobile lo yo za makasi na mamba pareil ngana tekango nazwa quand même frais to tourner kaka to futa cameraman bongo le reste to tala kaka
nde tiki mbuku sa tindela nga recto projecteur o babetaka na mire recto projecteur on paye na beti na mire boye nga pe na komi nango na mona ngo pa basango kutu ya kwe ya nga pe netaka ofini bouton na tien na bina oteka ngo suti loka tozali na caméra na bengi bana mai na bengi bato mosusu nde toye osala théâtre wana ya bopikiliki na bapululu wana pe bajino lasi bazongi toye osala biloko wana na batatuka lombo mwa balara mike mike na libéré etiki mbuku sa témoin na pesa ye œuvre wana gratos avec l'art ya muke toteka fala toteka eloko wana $300 je crois nde na ye kosolola lisusu na parce na bana tante eti azali producteur te na ye soasu na Alpha Mon Flip voilà. Alpha Mon Flip toyo ça théâtre ya Mamicho Alpha Mon Flip a foutu quelque chose tout ça les lié théâtre wana ya Mamicho nde biloko mi balana tango cartonné ba producteur ba monika ba tozonga kaka pour mutoyo c'est comme ça nde eleka ki ndenge wana mais botikaka kozwaka ba artiste neti tokoma bato moko boy na terrain moko boy et puis biso moko pe totika ko pesaka image na bandeko ke biso peda tokoma ko bomana biso pena tokoma pena ko lesa na ba poison biso pena oh question na nga yango yo artiste baza pe na ba famille OK question na nga yango na lingi na tuna ndeko na biso pululu asalaka moi déplacement mo na ba vie de loin ba pointe noire ba yo soki bamboka ni bakendaka wana retour to ki ndeko na biso vie de loin zonga na maladie ya poison mais selon soupçon ebima pululu nde mutachela poison makambo wana vraiment einisa pululu na communauté congolaise eloko wana eswaka pululu lelo ndeko na biso pululu akufi na tension akufi na ba problème ebele o ngana yo toyebi te eloko kamusinga na kamwe après liwa pululu ndeko na biso vie de loi ki osala réclamation que non ndeko na pululu bazalaka bien d'avance makambo ya poison bazalaka loba pululu atiela poison bakoselaka pululu langage wana koka loba ngo te pululu azopema nanu bon ken piana robina lobara soki oza président te tango mutakufi oluko loba neti po yo bima mutu malamu tamu so yo loba likambo mususu eleze ngai depuis tant nyonso bato banaloba vie de loin poison nga na yebisa ye toujours que mon frère eza sucre faut totalisa boye bandela nano ezalaka poison te ezalaka sucre ben oui vie de loin problème ezali sucre donc oh tout le monde a ezalaka poison te eza poison te mais pourquoi yo ndimango kaka après bamatanga ere koyi oza na micro na yo tango okutana na ya de loin je lui salue je l'aime beaucoup okutana na ye osolola na ye mais yango na lobi internet est comme le roi net belge na époque coloniale internet sur le bili kambo ata boyebi ke eza yango te mais c'est comme si bon ndimango kaka po ba okata bino loboko pona caoutchouc devait dire internet est comme le roi la braquage ce que c'est bimisi likambo au moins après mutu pe atiki ngo bongo peut-être parce que ezo zonga na intérêt na ye voilà or biso pe tozana pona ko dénoncer siko ba archive pe zali ya ba mission to sala na ba vie de loin yango wana fo mona siko ke lelo pululu akufi bonimbo la tsango bato mosusu mais tango video na bana bobela bola tsango pululu tango pululu akufi bonimbo la tsango bato mosusu non toza ba artiste toza pe na ba makambo na biso moko pe ya privé en dehors ya artiste bato bazwaka te artiste abeti libako azoki na pota ba traiter bazui so ya pota wana malamu te lokole vimbi ba artiste abeli bakoza pe na problème na bango na famille ta mususu bawela relo mo na famille ta mususu bawela kimbongo na mutu mo boy ta mutu pasaki na nyonga mutu mo ndo futa te ta mutu pasaki na nini mo bozongi sango kaka pa ya ba artiste ça c'est ils appellent moi ils sont méchants ya na part na biso quoi fisto ça c'est milinga makasi pona kotala liwa pululu toyebi ke ba memaki quelque part ba tche na moki batu baye na lupangu ba esobe ba comédie ba ke belé pa ba pululu batu ba okamwa sai yazalaka pembeni azoya te na bengi oyebi singano ngana na 50 nazo bongisa po kora pululu eya awa ezalaka ko banga image no basalira ngote ubi ezalaki nini tomoni ulongoli pululu place balinga ba tchai okyo coopérer mbala mo place a bien ezalaka po ki comédien patron na kombo na ekufa te ubi ezalaki stratégie ni osalaki wana omoni ken piana nga banda na landaki image ya pomba
akomi liboma aomela pe andimi amela pe na mama ya kalamu asokana na mama wana banie après ezaki nango base ti babenga nga pulula kufi nga na loba ah jeune ni osusu pomba to beta biso des eloko kalate pululu so nga beta biso ni o ntalibo so benga nga dadi di kambala voilà ti to komo benga na en tout cas na tikala ki na mbeto mais vraiment omoni ba merci nyoso lingo pesa nga nga na lobake ba merci wana na pesa ngo papa o Pakaloui. Papa ou Pakaloui. Toki ye muta kendaki kotala pena kor ango ti kuna. Déjà kuna. To bengani na ye. To sala siko ndenge ni ngabilowi. Awa na minicho kuna pesa musika. To bangelo kote to sabana nzambe oyo komona na kaka komona na. Ça l'effort ya mobali. Kitaka boy lokwa boza déjà kuna. Bokitsa kor boy. Zelanga kor yelanga. Zelanga te. Biza mama zelanga te. Ah toi ensemble. Tika na yo. Aza mwana nanga mais so na yebisio ke jusque là nga na sana na mabele na na telemité. Kando lobika za pena mwana nanga. Aza mwana nanga. Ba papa kulutu na ye, ba papa lekine bazana na makasi wana ba papa kulutu. Donc je dis bah effort presque tout ba to mona ngi lobby. Peut-être biso to sala makambo na téléphone, to sala boy. Vraiment merci sur le président phénomène la DSOB pour na ba soutien nyo sur makambo nyo sur sala makambo. Tongo makasi. Oui, tout ça li otokoye ko sala. Merci Louis. Vraiment corbillard makambo tout coreye. Donc comme ina ma cinquantenaire to kutana ki wana pona ko dans poser par Louis moi ba question. Tolo ba fisto ça isaï à part banque. Ndako na yo pe koza la mois demi banque. Côté là déjà dépense il y a 6 heures au salaire qui wana. Pour ebele peut-être ba luka ba benga nanu côté yo ba benda moi par-ci par-là mais yo dépense il y a tongo bongo fils. Ba sali makambwana nyonso yeyo. Yango to okende ngai donc naza jusque là na likambo mo nanu te. Voilà. Tant mwana kufaka moboti ne azana na émotion. Émotion, voilà. Ba papa kulutu ba papa leki ba tamwasi ba nani batu batele makanani. Bazo calmer onan. Roger, François aza mwana biso pe tozali makamu nyonso mone salama ki lobby. Pakalo. Tata oyo mutu azalaki wana. Na ba corbière à cher mbala moko. Na ebisi yo ke chaque kongo lobby. Voilà.